Kofi quand même tout fait, c'était à Sali. Malgré Malobagnoso, il est arrivé à se mettre ensemble avec ses enfants. Malgré Fali Azala était. Il a fallu Fali Azala. Non, il a fallu rien. Kofi, fallait bien un peu Fali. Fali a couru que ça la maman n'a été. Il faut qu'il ne caca. Allez la bandinga so moya koma kuna yate atinda ta moi 20 000 moi 10 000 fallait à millionnaire tina moi mbongo bandinga kuna basangisa lebo aya balongo le bembe longo bana Canada ya ye moko ako salango ipupa ndena ibi pupa ko salango ki pupa zota 10 000 tinda ba ebembe ya lela muninga wa kutanana ye le chef spirituel ya Simon Kimbangu diaka nandimi botindela invitation sikoto kende nakutana mfumu a expliquer d'accord na sani mais na habité son nkamba veza nkamba te kuna veza te en tout cas papa il fatila nga te kuna veza kuna ezate maman nanga kuna ezate jika kana ma te pardon akoka jité botsko na oliande na alcool le kota kate bon ngai docteur abina melaka te zela soko si séjour na yo ozongo melaka te ou bien na bimi na nkamba na zongi kuma parti mo côté wana nyo sezala kate mozo na bombi on la kate ba fouiller ba fouiller ça ya mukona ba fouiller ko te comment ko ngoloba ko linga kanzambe te wana se peliti na yo ba kongole ba wa bongo to longola liwa li fait le zate nana ok d'église bomengo muzuna te nana ok d'église obi bato kisasa na bato poto baba la sa ba lingi nzambe ba longoli liwa ba longoli ambia ba longoli liwa ba longoli li felo nana kondo samba ngoli nzala ngamoto liboso na okota ba obandeli sus na bandeli ko eti nga delilis ko banga liwa tant na omona liwa na okele li felo na banki au moins te qui veut comme cop innocent pas bandi innocent ko pesa 100 000 na mboka na ote te mais wana asa star ala se cagnotte a pied comme Dadou a pesa combien na montant Dadou combien ma pesa montant te ouais comme cop ça dit il y a le gars 100 000 après ça pso Dadou a bi combien Dadou a mona mukete Dadou ana na mbongo so ka 100 000 aye bisa biso il faut transparence Ferré Kofi Olomide Kofi pour batono mona bo 1500 héritier Watanabe Watanabe la confiance et puis ba que do tikango na bureau IGF papa loko des cop copo e koti na kivu likola bon loko ripson bat ba olia papa bat ba so mandako yo monite état de ces événements mongo ana nyonso ezokende wa poto mona on a TV il faut que cet argent que vous êtes en train de récolter puisse y arriver là-bas bino pasteur to ebite beaucoup ndenge nini to gomba kuluna boba kuluna parti monsieur comme kuluna parti mususu et comme ba commerçant parti mususu science occulte parti mususu homosexuel parti mususu ba comme normal parti mususu ba pété to banga la Moïse Katou hein on le sala loi pour la Moïse sera confisco loi n'est c'est importante to beta balle na ba Moïse wana moi c'est mon ami bon ngai muya mwana kamara nangate muya mwoyo wana muya mu commerçant ya kan l'université na osale ba devoir yo muya ma ok noté biloko na ina ak le soba biloko la na Zambie azoya je sais que le chef d'état est en deuil sérieux il a perdu un stratège de haut niveau Mbote ONG Avenir pour tous oezwami na États-Unis pe na République démocratique du Congo na souci ya kosunga bandeko na biso batikala na Angola pe na République démocratique du Congo et memeli biso ba service à ligne ndakisa boutique aide alimentaire pe service ya Easy Cash International kotinda mbongo na famille to na bato bazangi ba moyen kopesa ba don po na ba orphelinat. Il y a des fois totinda ka mbongo na famille basaleli yango na ba besoin mosusu pe batikali kovanda nzala pendant mois mobimba. Grâce à ONG Avenir pour tous kende na boutique aide alimentaire ya Avenir pour tous na Google www.avenirpourtouscongo.com okokuta biloko nyonso ekolia etekamaka na RDC sala commande na yo passer na paiement avant ofuta okokuta esika bakomi expédition tia adresse ya Congo commune quartier
avenue numéro pe numéro ya téléphone ya moto pour recevoir biloko passer na paiement na yo équipe ya venir pour tous et kokende rapide na adresse au chaki na Congo qui nous apporte ya ndako et livrer commande wana na famille bazui pe basepeli pona kotinda mbongo kaka na site ya venir pour tous kende na Google www.avenirpourtoscongo.org okokuta formulaire tchaba information na yo pe tchaba information ya moto ya kozwa mbongo na Angola to na Congo tcha moto ni kotindela ye passer na paiement osilisi kofuta okozwa code na email adresse na yo pe sande kwa kende ko récupérer na Angola akozwa yango na Bojawenda na Casa Dubai akozwa yango na Mabor akozwa yango na Kalemba de pe bisika ebele na Angola na RDC ako récupérer mbongo na ye na Lemba Super en face à Food Market na Victoire na marché de la Liberté na Njili quartier 12 toza na Matadi toza pe na Kimpese toza na Kasangulu toza na Bomba toza bisika ebele pour plus d'informations benga biso tozali en ligne 24/24 na ba numéro na biso oyo okozwa biso na WhatsApp +1 859 888 45 43 benga biso à tout moment tokoyamba yo tokoassister yo pour que osala commande na yo to otinda mbongo na Angola to na RDC na pete nyonso avenir pour tous solution ya mabota na biso. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutu akonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tele mone namira ya nani chez Djonga de. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Cabinet HD Conseil. Yeah! Soki ozali na eloko esengeli obongisa ekoma joli kitoko bezwa valeur to pe ozali na terrain ya kotonga eloko oyo lingi na ville province ya Kinshasa to na République démocratique du Congo oyebi te place nini okobanda pe place nini okosukisa. Cabinet HD Conseil oyo eye pona kopesa yo solution pe kimia na ba problème tout oyo ozanango. Cabinet HD Conseil yango nde ezali ko garantir respect ya contrat na professionnalisme pe na suivi ya mosala oyo esengeli na ndenge ya defwa te. Ozo tuna nga soki bazali
wapi adresse ezaka se moko awa na Paris na mboka ya France na adresse oyo 33 rue Colonel Pierre Avia 750 15e arrondissement. Tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo +33 6 62 81 65 49. Cabinet HD Conseil ezali wana pona misala na yo pe pona kobungisa nyonso oya yo ezalaki ya kubeba. Oyoki omoni ondimi yango yo c'est naturel. Garde bandi na yo toujours. Excellent, fidèle internaute, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez donc à Africa Info. Bon début de semaine à chacun et à tous, malgré cette mauvaise nouvelle qui vient de tomber ce matin ici à Kinshasa. La RDC en deuil parce que le patriarche, le grand maître est parti. Kitenge Yezu, le plus haut représentant du chef de l'État, nous a quittés ce matin à 2h. Alors nous allons parler bien sûr avec notre invité d'aujourd'hui. Vous savez que quand vous voyez ces décors, vous comprenez directement que nous sommes dans la résidence de l'homme de Dieu, le prophète des nations. Motona Mbio, Motona Kebanje, le prophète Denis Lessi, l'homme du moment. Beaucoup de sujets, beaucoup d'actualités, mais avec lui, nous brossons cela bien sûr avec beaucoup de professionnalisme. Restez branchés parce que nous allons parler de la politique, la culture, pourquoi pas un peu de divers comme d'habitude. Donc ce sont nos 3 rubriques bien sûr qui nous identifient ensemble dans cet entretien bien sûr avec l'homme de Dieu. Toujours bien habillé. Ah, moi relax. Moi cher. Ah, bah tu as bien un balai. Elle a créé comme décadence à toi l'imbécile biso. Moi il est qui existe. Na même on va saler. On fait un peu. Denis santé. Des ça va. Na mno la moki maman mauvaise nouvelle. Oui. Papa qui t'engage, papa na yo, bosaki na yo. Papa, yango papa qui avant bonne. Na combien de temps ministre c'était? Ah. Après va conseil à quoi? Oui. Après on va conseiller bien. S'il y a des gens qui ont traité avec cet homme, c'est moi. Parce que papa qui t'engage c'est un conseiller où il est très important pour Nanga. Et période où tu travailles trop, naïe en privé, on a membre belé. Franchement, c'est un papa humble, à Bokilopé, tout ça. Donc moi je crois que vraiment Nazolé là, Bandatongo na olé là. Perte monnaie pour la République. Perte monnaie pour la République, perte monnaie pour le chef de l'État parce que aza parmi ba cerveau oyo, bazako donc parmi ba force il y a président de la République. Et on crée moins des équilibres dans le pouvoir à chef de l'État. Oui. Oui, mais Nzambe après ça a toujours relève. Okay. Nzambe a toujours une réserve stratégique moi azalak. Mais que Arokokala n'a été parce que lui il est catégorique. Parmi les créations il y a biloko yomoni ba nani. Mais il sacré. C'est l'auteur même parce que lui il était clair. Ayebsang en face boabi pasteur de Nélès. N'a préféré naïbsa vérité. Vous devrez créer une autre génération, entre génération Kabila, génération Tshisekedi, il y a un vide. Il y a un vide au milieu. Et ce vide-là, les gens, au lieu de voir qu'il y a une troisième voie, les gens ne voient que Kabila, les gens ne voient que Félix. Or, il n'y a pas une troisième voie. Il n'y a pas une troisième voie. Or, à l'intérieur de Félix et entre Félix et Kabila, il y a une troisième voie. Quelqu'un qui comprendra ça sera un grand un jour. Parce que qui sait qu'il va finir, il va faire 2 mandats où il part. Kabila a fait son mandat, il est parti. Maintenant, il y a un vide. Et c'est ce vide-là que les gens, au lieu de s'atteler sur ce vide-là, les gens cherchaient Union sacrée, les gens cherchaient PPRD, les gens créent la troisième voie. J'ai réfléchi sur ça. Et j'ai trouvé, c'est vraiment, c'est comme si un testament qui m'est laissé. Donc, il est irremplaçable, mais il y aura quand même quelqu'un qui peut déjà combler ce vide, malgré, mais ça sera difficile. Mais je sais que le chef d'État est en deuil sérieux. Il a perdu un stratège de haut niveau. Parce que le papa là, il n'avait peur de personne. Ah oui. Il a commencé depuis Mobutu. Il a cette bibliothèque en lui, Mobutu. Musée.
Joseph Fachi. Donc il a 4 bibliothèques dans son corps. Il est mort avec beaucoup de choses, mais je sais que son âme se repose en paix. Mais Dieu, qui aime ce pays, il remplacera toujours quelqu'un qui va souffler sur l'oreille du président Fachi et ça va aller. Mais il a déjà mis une base qui est inévitable. Est-ce que l'opposition ou le concurrent du président Félix peuvent maintenant pousser un ouf de soulagement après la disparition de ces grands hommes? Pardon? Est-ce que le concurrent ou les opposants peuvent aujourd'hui pousser un ouf de soulagement? Parce que lui, il avait l'expérience, il peut détecter un faux. Directement? Oui, directement. Moi, je suis parti là, il m'a dit celui-là c'est un faux, celui-là c'est un faux, tu vas voir. Et j'ai vu que c'est un faux. Maintenant, ils vont faire ouf, mais ils n'apporteront rien parce qu'il a laissé l'héritage déjà à Félix. Félix, maintenant, il est vraiment éveillé de comprendre certaines choses. Ouais. Donc, c'est quelqu'un de très important. Paix à son âme, le vénérable grand maître. Après les souris, après les chats, les souris dansent. Les souris dansent. Ouais. Dansez. Dansez comme vous voulez. Très bien, merci beaucoup. Nous allons continuer. Babina. Voilà, Babina. Mais il y a un esprit à t'attendre, ils ont un bête à béton en battant la bouteille. De base à la macasse. Base à la macasse. Pas cocaïne. Alors, lui, il savait dire non. Il savait dire non, président. Il dit non et non, et puis il prouve. Dans les consultations, c'est lui qui était l'auteur. Hein. Ah oui. Et c'est lui qui était au four au moulin. Comme une consultation, oh, Tozonga. Dans la bengue, remettez-les. Donc c'est un papa qui était juste, et puis comme ça. Très bien. Paix à son âme. Alors, l'éruption de Nyiragongo, du volcan de Nyiragongo, beaucoup de déplacés. D'ailleurs, parce que les traitements, ils ont malongate. Bandini quand même risque. Bahia, Kozonga, mais Yoki Fondation, Maman des Nyakeru. Bazako Bongama Djeba apporté moi aide côté Kuna, maman Olive Lembe de son côté aussi. Alors ça quelque chose pour Kitaye Moko d'ailleurs sur place Nagoma. Marambo n'exerce Salem na est Moko na biso ici ka kimi zalagate to perdre bandeko déjà ibelé. Mais ba catastrophe naturelle ba tremblement de terre et consort bino bozo kanzaniza ke corps du Christ ou confession religieuse. Bon, première chose, notre gouvernement doit apprendre à écouter aussi des prophètes. Parce que ça a été annoncé 6 mois avant. Okay. J'ai quelques prophètes qui ont annoncé, en dehors de moi-même, ils ont annoncé. J'ai un frère, un prophète qui a annoncé clairement qu'il y aura éruption, clairement, dans des délais précis. Moi, j'ai annoncé des déplacements de gens, pas de faits naturels. Il y a un autre prophète que j'ai vu aussi annoncer. Il a dit au gouvernement de prendre des dispositions. Mais à notre époque, tant qu'on a eu, Batubasiliki, Balubio, Yekaka, Makamura et Baliwa, quand on va déplacer, tu te souviens? Je t'avais dit. Oui, il faut des malheurs. Dans le on a des missions, on a bien Zomona. Ba guerre moko yé makasi et puis ba toazo bimana ba fait surnaturel les bimi ba fait naturel les bimi na côté est et puis côté où ba toazo bima ba toazo kima ba toazo kende en tout cas tout bon de la makasi ba période ba vieux koyaka ba période tout le va président na mon président koi a telemi a kufa été mais a telemi la période quand on a passé l'écran prophétique au Kabila Ozonga, c'est même période. On a des perturbations, des turbulences. J'ai 3 prophètes qui ont parlé clair en dehors de moi, 2. Et ils ont demandé au gouvernement de prendre des précautions. J'ai des images de tous ces 2 prophètes et moi-même. Alors, ils doivent nous écouter. De temps en temps, ils doivent nous écouter. Mais il y a beaucoup de faux aussi parmi vous, hein? Il faut accepter. Oui, malgré qu'il y a le faux, est-ce qu'on n'achète pas des habits? Ata ba faux baza mais bato ba yebi quand même que o eza faux o ya bien bazali na peut-être chose comme. Très bien. Le problème que s'il y a le faux, on peut pas refuser le vrai. Oui. Il faut discerner, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouver, dire discerner. Bazala na habitude ya ko benga, on a période de la différence zaini. Ceux qui m'ont appelé si prophétie ba bengi yo. Yaka. Expliquez biso lo ni yo monde. Tant que trouble les à est, le service Kabila Babenginga,
n'a pas si chemin de 12. N'a démontré une négociation des négociations. Et c'est ce qui a été respecté. Bah négocier na ba Rwanda, ba remonter na ba frontière, ba kena union na bengari profession la haute politique n'a démontré et des cas à dimotazari mon conseiller n'importe quoi. Ils m'ont invité, je suis parti devant tous les spécialistes bavandi, n'a expliqué le schéma de 12. Voici comment on peut s'en sortir de la crise. Bah commis, bah même on n'est pas président, on est sorti de la crise 1 + 4 mangamo vandagi. Hein papa. Donc il faut la cellule moro présidentielle ba recevoir ka. Bateau bana biloko bateau bazolo en mal ou en bien de façon que batia kango basa la cellule de crise moko ezalaka pona ba pasteur mais ba pasteur bana présidence musana bango. Mais le problème n'est pas là. Musali na bango ezalaka nini bato plutôt na problème na côté scientifique. Non, écoute, il fallait anticiper, mais on n'a pas de matériel qu'il faut. Oui, yokate. Élisée Abimi, Élisée Ayepsi roi d'Israël, habital. État-major ya Basirien bavan na place boy. Bon ni mangate, mais bon nous vérifier. Ba kei ba vérifier que placement est vrai. Bazu armée siko armée san. Et qui quoi attaquer ba place oyo ba prophète bazolo. Un prophète est illimité. Il peut donner le chemin, il y a pluie. N'appelle ça pas chemin en beaucoup. Accident aussi à venir boy, ba période en zone. Mais baza au monde accident. Mbula mweko beta boy, ils ont la dimension boy. Pour la salle on a Bible. Ça dit awa batwa on dit maka sia sokilit. Mais bazo boy abiso peto za bandoki nzambe. Eh, toi be bandoki nzambe, toi misumine nzambe, nde toi boy, tout monde a biloko bango ba mona ate. Oh nyoso na loba na yo. Et ça imité. L'émission na yo. Mais yango zo salima. Ta ya perturbation yango te. Oui. Turbulence. Bon, turbulence, il y a un autre les quatre. Mais quand on a annoncé, ça dit il faut et moko ezala na mboka na bando ki faut yoka be bango, banganga pe boyoki bango, bozo yoka pe ba pasteur, ba prophète. Eroza era ba prophète, ero il faut ba yoka, ba faux baza. Ba vrai pe baza. Mais yo zo kaka. Oyo azo prétendre gagner logo zo. Scientifique oui, mais les scientifiques là qui a fait ça, c'est Dieu d'abord qui a fait biloko nyoso zo moneza créateur et ensemble. Papa mutasali Mercedes a yebi pièce ni na kochana Mercedes. Moi je crois que Dieu est au-dessus de tout. Nzamba a démontré na mokili babaka yoko ba kufi. Ba le tout puissant, ba benga bango ba demi-dieu, ba kufi. Papa dit c'est un grand maître, yo pa kufi. Tu comprends? Ça dit que à part Dieu qui est immortel, tout le monde est mourant. Très bien. Tout le monde a milliardaire le quoi botombo on a Braza. Papa na a signé un chèque pour 100 millions de francs CFA. À l'occasion de rien kaka yo ki sentiment et ça ko lobeti et ça li bien a signé au chèque au vandi pe Braza au ke ko paiement à Paris à Champs-Élysées. A tel hôtel moko ba peso ba pas milingezo bimana kata biloko wana. Donc papa na bakufa. Donc bakufi, ça dit que le président de la République au stade actuel, il a besoin d'écouter tout le monde. Il est le président de Banganga, il y a Bakoko, il y a Pasteur, il y a Batutu. Très bien. Batia cellule moko. Bato nyonso bana ba professeur mboka bayaka otika. So ba moni ke moto a passé une étape sur elle à soplana président Emoko. Ba memiye akei ko solana yi. So ba moni suki kawana et qu'il y a besoin d'interprétation moko boy. Moto na yemo akei pas président akei sa interprétation. Moi je crois que ba négliger parce que j'ai vu des prophètes franchement nandima rarement mais j'ai vu deux prophètes. Ba lobi makamwana. Moi j'ai suivi ba tindela ngango. Avant quand on a lobby en haut, on peut batindi. J'ai ça dans le téléphone. Donc, il y a des gens qui parlent vrai. Et Élysée, Bayaga Okangaye, a bêti bango aveuglement, a memi bango tinanda karwa, armé mou guerre silika wana. Ça dit qu'il y a des techniques spirituellement, ça n'ensemble peut valoir. Laurent Dalo a lobat. Laurent Dalo a lobat, ba finga yawa. Que non, na moni, na mona ilo mo boizo matayé pisanga que président a opposé Bajalon. Mais 2028, Moutou Akoya. Il y a même de la continuité. Ah, la continuité, mais tu as la base de ça, Félix. Bah, finga ya wat. Mais au moins, on a dessin en côté. Parce que dans la minute dans 2023, le président a posé Bajalo. Dans 2023, on est comme 2028. 23, a reconnu le sous Magamboye au changé. Oui, éclat prophétique. Roland Dalo. Ngana c'est na place qui est ngana au pèse après. Mais tu vois. Mais naturel peut et comme on appelle fétichisme peut salement. Dans le monde mystique, on peut provoquer des volcans. D'accord. Oui. Dans le monde mystique, excusez-moi. Pour un intérêt quelconque.
ou pour faire subir les gens quelque chose. Mundu qui wa nozo mona. Maintenant na bien volcan ego bimapé et kei ba lave nango et kei nango côté bato bazate. Et kei kanga so lac mo boy. Mais yozo mona ka ezo ya côté bato côté aéroport. Ezo ya côté aéroport. Et ya côté bato baza. Ça dit ozo mona te que moi je dis à Dieu dimanche quel acharnement à ces peuples de l'Est. Quel acharnement. Nzambe yo muto tie biso richesse yo muto pesi biso mbongo na mboko yo muto tie ba biloko to na sama belle et so tie biso biloko na poto souffrir ou po ba boma biso. J'ai posé la question à Dieu. Dieu m'a dit non. Ce sont les êtres supérieurs et qui sont en train de papa yo yibi ba konzi mutu pe baza ba to ba mysticisme. Ils créent certaines choses pour mankila petanga. On peut pas refuser ça. Il y a des gens qui travaillent aussi dans des gouvernements, qui travaillent dans la fonction publique. Au bazar, bon, jouer un rôle important. Au moins, on a un bateau, mon bateau à Zindi. Dieu ne peut pas tuer comme ça tout le monde comme ça là du coup. Mais au comment on a créé dans le monde mystique parce qu'il va créer finance. Au moins, tu veux comme une cop. Bah passer, vas-y cop à bien. Bah politicien peut vas-y cop à bien. Bah musicien profane peut vas-y cop. Qui va donner $10, $20 pour la Kivu? Non, ok, na Kivu. Côté Gambongwan. Bah, ça la collecte. Bah, banque Zali. Tout ça là qui collecte awa, il y a nanu, il y a Didi qui nous a 100 000 et kena. Mais kena na estate. Et pas nan. Prévenir. Et là on y mona qui ça. Ngana bandu noa. Zakarem takenda. Et tout na Zakari. Aïe la explication. Tokea on a bandu na bengi mangonyo sur l'inter. Banda batabanu ni bazo ba fe ba 1000 ba 2000 tilelo po na kotanga liste zela ya ngwana nan mbongo ya morgue zela ngana ya kasi zela na fongolo okay ngana mulanga pembe oui na kepa kizenga banda tongoti abimisinga wa 15 na bimanga de na yaki ozo mbongo te yeah au demain OK toye na kepa maman directeur cabinet chef de l'état toke batu nyonso ba vieux nyonso bandundu batu tout je les ai appelés to comme une inter. Je vais donner $1000, je vais donner 10 000, to commune à papier. To comme si on a $300 000. Le coup là c'est à télé. Abi je donne $100 000. OK. Plein. Bah menacer un mois après délai soit bon le coup là c'est na cotisation. Na mon ata fraté. Na batunyo so wana tam ata fraté na olo balukula sa za député aza député na makelo to chaki wana kolukana lo barate ozo mona bilo yonde muto memelanga ba problème na ko te menga kamwe ka kozo mbongo te na lobby pour le bata mona yo ndire o sala détournement lukula sa za député aza la union sacrée et loko komano union sacrée ko kende ko tsaye micro tuna ya opesa de l'escombe bango nyonso nana papier mokoli bomba nange koya na legi sur la TV po ya nyongo nyongo te timisa i talo bien tala papa bible on est fait bamoni na bien yo toza na besoin mbongo quelque part muta forcer oté otelemi olobi je donne mais je contretemps après non ça c'est un engagement et comme pour bible le biboy na kat na biso l'engagement ne tarde pas de faire un vœu à Dieu si tu fais un vœu à Dieu ne tarde pas. Et quand tu fais déjà un V, ça devient. Voilà, adieu. Mais plus au vivant. Non, ils ont une association, ça. Faut dire débat. Force dynamique de Grand Bandou. C'est une association sans but lucratif. Tu vivant en bas don, bah leg. Mais le don qui donne le don, c'est toi. Mais quand tu acceptes de donner un don, bah tu déjà, c'est une escroquerie morale. Parce que bah tu déjà bandou, bah y'a puis que mbongo zoya. Bah bilo zoya. Mais bah c'est retrouvé que tout le monde ça c'est l'escroquerie tu as une infraction tu as porter plainte yokanga très bien non mais il faut porter plainte pour ces gens yokanga papa bazana sika ba kosa gate boye ko kosa de laisse boko sambwa et puis mamango combien d'années passées mamango zo la musalelo et c'est que singa lelo parce que pour na moni ba na moni oyo nani oyo innocent pe bandi na moni biloko yoka na moni pe ba mbiye ba bandi na moni gouvernement yemo pa bandi na moni ba passer ba bandi cop na boy ko keleli felo. Et comme il s'est fait fois côté de biloko. Il y a besoin cop. Cop te papa. Il y a Poli, grande sœur n'a propre à couper à Poli. C'est Kamere qui m'a loué l'avion pour aller prendre le corps. Kamere m'a donné son salaire. Nzamba kanise abima na prison Nicolas acto ya salainga. Nzamba bimisa mwana mbalo na prison. Et talinga te mama mbongo na bango mais nzambe prière oyo ke langande na sala bokecho. Abima na kati ya prison. Pona bolamo ya salainga musali na yo. Souviens-toi.
nzambe kosala ngo te mpo na Kamere apesi nga na kepa oyo akomi ministre sikoyo nani ya affaires étrangères akomene oyo motu moko akomi ministre affaires étrangères vice premier ministre nani komone nani oyo azali na parlement adjoint ya Kamere Lutundula. Je suis parti na ndako Lutundula na mboko nini kuna nde salaire apesi nga salaire mobimba ya Kamere. Des gens comme des Kamere comme ça doivent être dehors. Je préfère yo que bato bazo kosaka biso na ba nani. Sikoyo yo zi engagement. Na tomoki likona yo parce que ngambi loko na bosa na non. Eza mambeleki il y a 10 ans. Oui. Prescription est prescription est silate. Et ça, date moi pesa biloko ani faut ça kuna morgue za morgue c'est batonga pe quand même non morgue biminde batonga déjà tango kopo yoka tango kopo esili na quel susu na TV na bando menacer batabando po baleki maboko makasi na menacer bango président Bibon kende et pas à Olivier Kamitatu bosa projet na yé pas Olivier to sali projet ba morgue ba japonais ba pesibiso ba camion ya bateau ya loso pour toteka loso là to soma ba morgue. Ce qui a été fait, on a fait un projet avec une société privée, tout ça ba minokebim mbongo yé na mone sumbon hein na moni ko Olivier azok no gire morgue na mais ils ont pas mbongo te pas morgue tongama mais c'est mon association, c'est l'église Arche de Noé qui a fait le projet, qui a fait sortir l'argent. Et puis au monde on a vierge. Yo a vierge. Yo ganga très bien. Ba potissé bo yo ganga très bien. Bo tizaka bisouté. Po bozala batu musu bo tizaka mais ngai soko tizenga ko sanza mbongo. Projet ça là qui totonga morgue. Batongeli yo morgue. Yoka non be attends. Nani yo vane na bureau na ozali na projet wana. Te na tuni na bureau nenga vanda yo wana. Azali na projet wana. Tu te comprendre. Yo kanga. Projet yé président de la République vous appelle ordre na kita. Na yi. Denis Tosani. Biso moi to bimisa mbongo ezate. Muta ko bimisa mbongo ezayo. Comment Talabou plan. Biso ministère plan. Voilà le plan qu'on te donne. Trouve une association. Toke gozo bato bateka ba morgue. Ba sa biso ba dévier ba morgue. OK. Dévier ngana sali projet à Arche de Noé. Comme étant une association. Tosali. To komi na area exécution. Japon partenaire abimi. Atini babato. Il faut bâtir biso na kati ya lisolo. Tilo sezote kam. Yo teka lo sote. Et le côté papa. Na yo ga bato yi. Ata ndako no yate. Ata saki mokote. Olivier Kamitata ana bo moyi pembeni ya Moïse Katumbi. Donc au cela on le beza le kuta à contredire. Projet yi bateki nyonso. Na tout na question bo ça va arriver là bientôt. Ça va arriver. Na yo ki kaka batongi morgue. Na Bandunduville na kikwiti batie ba morgue. Jour d'inauguration par élégance. Bengata mukolo projet. Ah! Et comme on l'arc a fait arc. Projet arc. Et comme parti politique naï. C'est là où j'étais fâché bana Bandundu Basiliki. Vous comprenez? Deuxièmement, gouverneur Bandundu oh il y a une époque ba ke ko zwa baki nongo ba teke ngo ba libanais. Ngana député inongo to ke na TV vérité to fongoli na filmer back to laxi back na TV ba landeli back ezali maboka libanais ba botoli back président république a dit bon on fait un projet to kende ba belge ba bongisa back inongo asalaka ba né sans back ba to kufa na ba mai Delilé c'est parti honorable Marcus il est en vie to yemuta edenga to kota na beach na port pour yaza honorable à député aza humilité to kota ba tato koti to filmer back papa oh yazalaka papa mo bo yazalaka na kabila la période wana aza so nani wana papa na belge basisi bakazu back na etini nongo vous voyez le gouvernement Kabila est venu annoncer les back ba monaki back esike kenai ba ye back esika back ezalaki gouverneur alongwe mais ngamu na dévoiler biloko wana. Mais on me doit ça na kendata na bateau na pesa ba ni nongo bote ndeko na bundaki bituma na komo na bino tout ça bango moko koto Olivier Moake koto nani aye et tout ça bon tala biloko ku basalinga na mboko tala nzambe nini tala nzambe apesi solution yo gro hotel la nzambe mais bateau bazwaki nyongo ya mbongo abandu wana ezala nani yo komona oyo bango tout émission toujours la semaine prochaine. Toujours la semaine prochaine. La liste n'est pas IGF. IGF a quoi Mangate? La liste n'est pas IGF. Hôtel était. Marambeleka déjà.
Non, IGF. Mounda kanga batu bien mikolo za IGF. Yo kanga na okende pas IGF na liste. Là ba député. Ba communion na ngoti. Ba 10 000, ba 5 000, ba nini. Les associations. Na porté plainte. Mais ba pour escroquerie morale. Na olugatato ya cour constitutionnelle on nani comme. Oh, le Saint-Esprit ne tombe que dans une maison. Ah, non, mais il y a un spécialiste à l'escroquerie spirituelle. Donc, on n'a pas naïe, après ça, intelligence, on a poursuivre. Batou, oh, attends, il y a 10 ans. Merci. Vous comprenez l'histoire? Alors, il y a un autre na yebisi innocent. Innocent, on va dans la cité du fleuve. On se met à voiture à ma casse, au bêti aigle à couille, aux ables à l'agnon, se force nyos. Innocent, qu'on peut ça 100 000 l'amour à noter. Mais on a un star. Bastard, on va ah, qui n'est pas un dégonné bastard. Pour biso population. Va réagir, on monte comme ça. Réagir. Réaction nini. Combien va vous citer? À pied combien? Dadou a payé combien? Na montant. Malembe. Un peu, ça a problème excédent. Oui, justement, Malembe. Dadou. Combien? Ma pèse montant. Ah, t'es. Ouais, comme cop. Ça dit, il y a le gars 100 000. Il y a moi bien 10 000 et 90. Après, ça me Dadou a combien? Aïe, ça me il faut transparence. Pour battre tout ça, ça va tenir $1,000. Dadou. Ferré. Ferré. Kofi Olomide. Kofi. Pour battre au monde, 1500. On s'en comprend. Mais il va dire mission. Héritier Watanabe. Watanabe a confiance. Fabregas. Sera lobby à opès. Mais oh, bah monsieur, il faut pas perdre son montant. D'accord. La chargé yo. Bati comme ça, quel est le point de la population, il y a la souffrance. Kuna et loko, comment on dit? Éruption, comment? Éruption volcanique. Comment on dit? Niragongo. Niragongo, alors ça ma camp. Ah, ou appelle Niragongo, ils ont na Congo, na Kin. Au moins, ils ont les arrêtés. Eh, bah Niragongo, musu pesa. Oyo, et bomi biswa, bah nzala, bah bon, ils ont mon arrêté. Alors, bah on peut pas ça, bah la souffrance. Donc moi, je crois que, comme bah blog on a bah lié à bah tout bah mbongo. Il y a une autre association et dans la transparence, il y a repéré ça étape par étape pour le peuple congolais à l'embi escroquerie. Et puis bah que d'autres kango na bureau IGF. Mais pasteur, aux hommes en tête que tu remontes quand même aux méchants. Moi na mukendenge wana. Azu le kanisia moi na mukasimi mundu kama Malembe. Azu le kanisia kitoko ndenge wana. Likanisini. Likanisini. Mboka de Kufi. Non, mboka Kufi. Oh, des millionnaires, nous sommes des millionnaires. Prends l'argent pour ta région qui a fait de toi ce que tu es devenu innocent. Prends 100 000. Fais notre canot. Mais est-ce que ça n'a 100 000 wana? Voiture, il y a somme à combien? Oh, ndako yake ko somme na mboko nini? Ouais. Ndako na Eric Mandala. Bon, Ayeb Eric a fait ses mbongo comme ça à Sangana na do beda so ya sota azwa ebida so comment nani? Eric Mandala. Eric Mandala na mususu. Abeda show. Et koki to boyinde makelele pasteur babandi. Pour le Kivu, tala kitunga. 1000 moko déjà comme na 90 000. Mais nazo mona lisolo na été azo beta sur lisolo. Mais yo na c'était papa na boy lifelo. Boy lifelo. Mais ya mboka no bandundu osala ngombango. Na sala na ndenge nini? Tango na moni coup na van na gagner. Papa loko des akop. Kopo ekoti na Kivu likola bomba loko iripsol. Bat ba olia papa. Bat ba so mandako. Yo moni état de ces événements. Et comme sikoyo comment faire le lot de déplacés, lot de ceci, lot de... Bah donc ba maman livre va kenda bango moko. Ba maman Denise va kenda bango moko. Mais oya ba association na biso ya CCO. Il faut bâtir l'ango ordre. To zimbongo to ko pas IGF. Et là la bureau IGF. Jura okende. IGF a pris le représentant moko to saini. OK. Po yo Dadou amana mukete Dadou ana mbongo so ka 100 000. La kenda hôtel église moi passer moi à Paris. À l'obina a besoin de $200 pour na somme lo mo. To comme na 1 million. Na tuni ekoki. Au pesenga autant de jours mais to comme na 1 million. En 5 jours tu as 1 million. To kata campagne. Hôtel to continuer. Ah. Yo il a 200 000. Ce que to comme 1 million. Ils ont honnêteté. To zape na bakar ba pesina ba lupango na masina banini. Tous honnêtes na peuple. Hôtel Denis yo sala musala na benga yo 45 jours. To comité na 45 jours. To comité na jour à partage na mi pasteur. Longona 200 000 à salle. Alongoli 200 000 na bon. To tika na combien? Oh na ero na papa mundele akufate atinda 100 000.
nabi bon pasteur tout le monde va excéder à 1 million ce que l'isole andel oh non zomona ba problème ya trop église na bilokota na yo omoni yo za ba problème yo lo ba ya 200,000 yango yo excédé combien excédé comme il y a 1 million ce que tout ça dit ou soki yo boyi to solo ngana yo ngana on ne sa population que toi na excédé à 1 million comme ça makambo e bana ba bon au nom de ndezana tout ça donc ils ont combien le va vérité ils ont combien na droit on va combien Naza ya droit na oui combien ba pesa droit na ngai combien so 50,000 merci soki 50 nazu 50,000 euros et ça droit na nga na droit un tiers mais ba pesa ngoti mais ce otali ba toi malhonnête tu vois ça les Congolais doivent apprendre à devenir honnêtes et dans le gouvernement ba oyo ba kekuna oyoki olobi ba doit ko zonga parce qu'il y a pas de solution les canottes là on donne à qui commencer à penser à notre peuple et to bandako comme honnête pour passer babandi okoyoka mikolo nyonso la prière pour Goma oyoka ba showbiz otonda ba cathédrale bazai kuna samedi na cathédrale mbongo wana nyonso ezokende wa poto mona on TV parce que kuna ezokomate et commenter Ata bama ya pamba. Ça c'est un problème aussi. C'est un problème, papa. Faire la cotisation, c'est pas mauvais. Mais le problème, n'exploitons pas nos frères de Béni et de Kivu pour que nous devenions des voleurs et que Dieu va nous tuer. Il faut que cet argent que vous êtes en train de récolter puisse y arriver là-bas. Très bien. Merci beaucoup. C'est ça mon combat. Merci l'homme de Dieu. Merci. Un point très important que tu avais soulevé, hein. En tout cas, on a dit que avec beaucoup d'attention. On va prendre un autre point, c'est la proposition de loi de M. Tchani. Tchani, il faut comme un Congolais pour avoir la loi. Mais c'est Congolais? Tchani est américain. Il faut que la Congo de père et de mère. D'abord, biso toza double nationalité. Il y a des Américains à Kolobati. Attends, zali de père et de mère, mais les Américains. Pour dans l'émission, il y a nani oyo comment nene. Maman na moi si na yo ana kendaki na moni place ba wanga na moni place papa tani awanga nite ke wana moi si na yete. Awanga na ke wana moi si na yete. Tu vas pas ça qui manipuler. Non, moi si na yo pas. Tu vois la habité. Bon, pero ayebi ke ba menacer na ba parquet plusieurs fois. Pero ako memali c'est qui na TVT. Ça au moins j'ai l'assurance. Na yo, na na bateau soki ba lobi likambo na assure na. On comprend. Pero ayebi ba passo ya moni ba diaré ya zwa avant que de na parquet. Pero à cause de moi si on a tia yeboé sans carte la passeport à moi na. Si l'enfant est américain, n'a jamais été en Amérique, c'est que son père est américain. Alors chez nous ici là, tu ne peux pas. Donc ça contre loi wana. Oui, parce qu'ils ont visé. Ba meti ba ebelete. Eza ka tumbi, ezali ba kamita tuwana, eza ba muyambo, bazo viser ga batuana. Ba meti sika na. Ba meti wana bazo na ba kenwa don. Donc batuana nyonso de bazo viser ga bango po bazo bossa la ke mutu musu pa koza Rwandais mais comme Congolais. Oui. Et là bazo bossa la. Pour ce que ça bangote. Au lieu ba luki la biso ba infiltrer Rwandais, ba infiltrer Ougandais, ba infiltrer Tanzanien, ba infiltrer ba mboko musu, ba ba ka poso. Ça c'est une erreur. Parce que là, vous visez les Moïse Katumbi. Moïse est candidat président. On ne fait pas les lois taillées. Il y a une loi on ne doit pas faire des lois taillées sur mesure. Félix a oléganaï. Ceux qui peuple, les peuples a oléka. Botika ba flatterie devant président Félix. Biloko ebomaï Kabila et bomaï Mobutu be yangwana. Il ne faut pas faire des lois en fonction de. Mais pourquoi vous avez un mouton à Katumbi? Je sais. Ils ont loué un mot quand même. Naza prophète. Non, yoganga bien. Yoganga. Omoni mboko. Mboko ndo mona toza ba Congolais de souche. Oui. To beta bale na ba Moïse wana. Moi c'est mon ami. Ça. Bon ngai muyambo wana kamara na ngati. Muyambo oyo wana muyambo commerçant ya kala. L'université na osale ba devoir. Yo. Ça. Muyambo oke do tega biloko na yena akelo soba biloko na Zambia zoya. Ngane mutu na osala ga ba TP mususu. Ah na lumba université de Bachi. Ah autant la ini. Collègue na ngati. La ini loué. Et alors ba rubero wana. To yebi ne ba yaka na campus. Na titre nini to yebi. Po to ena professeur moko ya Rwandais ndabare to za ko lomela kuna ba tutu bazo ya wana. Ya ba secret na ko lobate. Mais
toyebani bango le babanga bato lokola ba Rwandais babanga bato ba komi ba infiltrer ba Rwandais à côté calmement il y a des Brazzavillais qui sont devenus des Congolais à PSP comme ya koko nangai à PSP ba PC passeport mais na Brazza pour na zwa un an ka ya pas ma résident na zwa na Brazza papa na salabo Congo on dirait mboka mon habité problème ni toi na mboko au lieu de voir les métiers là Moudou lokola Moïse a comme gouverneur pendant des années bobani sous loi mususu Asolana papa Titi Asolana Titi Kamana et comme il a l'air élection Louébimi Bobo sali que yé Moutazongi sa e a attend Kabila appelle ça exil forcé Félix pardon ko bebi sa ba bénédiction na yoté ko la na ba flatter ou anate ko mega kutu ko pesa banque té potata na banque a sérieux makasi botikaye comme meka kuto tel x a comme na banque comme meka te ko la na ba français mais ya sali ngo pona ai bolingo mboka na ye tiga bolingo na mboka ya américain comme bolingo mboka ndé la magistrature suprême la lobby na yo n'importe quel pilote côté Joseph a comme premier ministre en Égypte Mogeliate faux débat parce qu'il y a des Congolais qui sont des Belges, il y a des Congolais qui sont des Nègres. Ce sont des faux débats, monde évolué, papa. Joseph Azaï, premier ministre d'Égypte, un étranger qui a fait nourrir tout le monde. Mais sûr, soit comme Congolais. 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 Où est le problème? Comme député, comme premier ministre, comme président, il faut évoluer dans la loi. Tout ça, oh, papa. La Moïse Katoum. Oh, nous sommes la loi pour la Moïse sera confisquée. Loi n'est importante. En fait, tu vas comprendre l'agitation de la Moïse. Agitation est allée parce que ça vise pour Bayebi Tatanaye, mais Mobutu a botamé en 1930, maman en 1922. Et c'est pas botamé Mobutu na 8 ans. Tu n'as tout ni Mobutu Moratika Mobutu au délai Mobutu te pendant ce combien de abotama maman est Mobakoma, maman est née en 1922. Mobutu na 1930. Maman a zoisé na 8 ans moi ça dans ovulation. Nani a touché Mobutu a tia kufa. Même Félix Babandi déjà. Auto yebi que Félix a botamé na maman Marc na papa Etienne. Oui. Et comme il se sort nini. Tu vas expliquer. Ça dit mboko bandi mamututé. Mboko so ba suye yo. Donc loi de collecter. Et collecter. Ils sont impopulaires. Ils sont impopulaires, c'est visé. OK. Tolinga ngoté. Merci beaucoup. Parce que ils a dit Mabé solo Mabé, ils ont fait ça solo Mabé batika ngo après. Et puis Moïse paye moi lobby hein. Un lobby il sait se défendre. Oui. Oui. Il va se défendre. Mais bien sûr, il va se défendre. Tata on a un problème il est Moïse personnel. Et puis baliba côte sango Félix. Félix a battu à bien vierge. On s'en reparle. Il y a un problème au Congo, il y a trop de flatteurs. Au moins là on a linga papa qui tenait. Il n'a jamais été flatté devant Félix. Il parle ce qu'il doit parler. Beaucoup de gens tout autour de la président, dans la vanda cour royale et belé, la ébi ba président et belé, mon sala na bango ba flatter. Moi ça dangereux. Yo moi maman livre. Maman livre accueilli na matanga. Amoni cercueil ya bokilo na a 6000 deux fois. A Tchebo. Ça dit que Koko bokilo la nga monde na boyi. Le 17 mai. Au monde na boyi. Soki ngate moi ngate mutu moi comme président. Le message prophétique. Mais Olive a que de natongo na banque boye $10,000. Olive a dit aux hommes bon ébélé parce qu'il a des entreprises. Mais à se retrouver à Cape dans la banque, bah c'est à partir de l'élo, bah nous a $10,000 la batugnos. Oh là là. On comprend déjà. C'est-à-dire mutu moi les cas soki type maman ya comme candidat. Alors un ennemi na biso. Alors to gérer. C'est pas comme ça qu'on fait dans ces pays. C'est pas comme ça. Batika Félix tranquille, Bobangate, Félix à Olekana. À Olekana, soit il y a un peuple, il y a un peuple, il y a un peuple, colonel Bominga, et puis il y a un premier ministre, premier ministre a allié. Mouta Parlement FCC, Mouta Nani Sénat allié. Bon, mon IDP, c'est géré Mbok. Bon, puis en 2023, Mbok, il y a dit Félix à Olekana. Je n'ai jamais dirigé le Congo, seul. Nabanaïna Kabila. 2 ans. 2 ans. Na yes qu'on a battu à Union Sacrée. Bon, mon place IDP s'est dirigé. Qui est premier ministre? Qui est premier ministre? Oh, Sama. Ah, Moutanan. Moïse. Mouta Moïse.
nani vice premier ministre o bazana kati ba uti wapi moko ya Bemba moko ya Moïse bon parlement mboso amuti DPS te mutanine PPD OK boye bisanga Sénat na diriger o bat bo moninga place na diriger mboka na uti pas jikaka na yo suki c'est pas bétranger bo suko ngai na diriger mboko pardon peuple congolais bo pianga ngama yanga moko o moni discours na on 2023 moko anticiper peut-être tant comme anticiper dans comme campagne électorale na prophète o na oloba yango ndeko sale mabongo. OK et puis c'est na mboko yo mutaseni azaka mutana tendance pour comme to yo ga déjà mais to boy ende yango wana justement oboy kimbangu yo wuti na kimbangu sa longoli na wuti kuna tato bamayele ba wuti na elebe azayi mutakimbangu tendance azayi na tendance à voter nani yo comme nani Malonda, le premier spécialiste. 2006, l'élection a été traitée en Belgique. Parce que tu as une machine. Belgique a tali, a tini ce résultat. Token en 2011, Ronsard a sali, et loko monito sali. Yé muta sali logiciel wana, ou permet de token. Yé muta formé ba bateau wana presque nyos. Aïe yé moko candidat, baboye. Accueilli. Entérimé, mais balongolier. C'est la loi de la politique congolaise africaine. Dans la minute où Moutaouya a tendance. Président de la Cour constitutionnelle, Moutaouya défendant qui pays à Wananan. Yo que nous colons la Félix Nalero. Soyons logiques. Nous avons logique. Donc, fais-le à Oleka. Président Félix à Oleka, degré ou de force à Oleka. Mais parce que le président africain va les regarder fois. Après 2028, il y a une batterie, il y a chargé batterie à 2028. Pour 2023, il y a une campagne pour eux. Nous avons découragé Binoté, mais c'est à la fois Meka. Félix Azala nous a cité. Assisi na été a condimaté, il dépêche pas condimaté. Boboy ba ken na prolongation ya fichier. Ba na pouvoir. Quand compétition fait ça là. Yango na lobby boye, il y a 3 dangers où ils ont couru dans le pays. 1. Danger à et logo ya est, état de siège. Si on ne contrôle pas, au monir et logo na yo koyo. Ba Rwandais ba étranger ba ko côté la biso à partir à volcan. Oh ba ko sunga biso. Ba déplacement. On peut inviter les gens. Le gouvernement bat ça l'attention pour sécuriser les frontières. Et à Gobalouke, la bise est comme ici, c'est l'homme. 1. 2, c'est le prophète qui parle. Tozu Lissousou, élection, il y a Séni. Et qu'on peut s'appeler le Yengi. Il faut gérer très bien. C'est une crise qu'on ne peut pas négliger. Ah, non, le bas, l'émission. Troisièmement, 2023. Léger, dans mon écran politique, léger glissement. Ce qui est commis grand glissement, le Yenge côté. Et puis, monde entier, au Lobake Félix, a la même chose qu'en Arabie. Il faut éviter Bilgoana. Il faut éviter. Parce que il faut Louana va énervé dans l'héros. À peine à battre Bila énervé, il faut comme un président. Dans mon témoin de PES, il y a qu'on surprendre en 2023 pour poser candidature. Oh. So ba yoganité. Troisièmement, un monsieur qui sortira comme ça, on s'appelle Maman à succès en 2023. Et enfin, Félix Tshisekedi. Voilà les 3 fléaux, les 3 points clés. Oh, il y a comme un danger dans le boc. Il faut veiller sur ça. Veiller sur ça. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons bien sûr clôturer avec la page politique. Toujours au moins temps parce qu'il y a tellement à dire. En tout cas, toujours un point essentiel, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On a même balé. Balé pour l'Andara. L'Andara. L'Andara balé. Entraîneur, c'est que Congo comme ça. C'est bien na été. Parce que oh, il y a Kalana na futamité, boye libiso mundele. Tokoka. Na yebi était na boy coup comme. Mais il a signé contrat, signé Mundela signé contrat papa matin. Na lobby. C'est que ba yokani. Na lobby boy. Ba futa kasi o ya kala. Ibenge. Te. O ya out ba auto longola. Ntingi afutamité. Afutamité impayement. Oh. Na kotanga koma Mundele te tant que kundeko na nga afutamité. Bapese mbongo na bapese mbongo na parce nga Mundela na kotanga comme on était pe na ebi comme on était donc na ko sala pe comme ngai nazo consommer Congo mais na pese comme na te na Congo lingite te mais faut peut-être chance que mboka na biso moko chance c'était mboka na biso to za besoin ya ndeko na biso ala aza ko sa musala na mpiaka mais a même équipe
Mais tu l'as quitté? Tu l'as quitté pour Anine. Tu l'as quitté mbongo ya retard. Moutana mbongo te na bana na poto wenting yana na bana na poto au futa bana de koto papa on est là on nous chasse à l'école c'est pas possible papa j'ai besoin d'iPhone 12 yo yeb sanga tsuko yé azana ba problème a ko gérer mboka onde. Pourquoi congolais alingaka ko favoriser mondele? Pourquoi congolais alingaka ko favoriser un étranger? Ata mutabraza yenga na se présenter to na place mob ba favoriser mutabraza. L'histoire là doit finir au Congo. Favorisons le peuple congolais. Favorisez ton frère. Il va nourrir tes cousins, il va nourrir Bananaï. Bozo Tinga Singiwana, Pobo Nozwanan, a gagné Bisso 5 coupes de Nibaï. Auto Ayawa, tu gagnes combien? Auto Fischer, Ayawa, tu gagnes combien? Tu gagnes au moins Naïbengue, tu gagnes au moins Bachan, tu gagnes la Coupe d'Afrique des Nations, tu gagnes combien? Carmoko, hein, jusque-là. Banda, Imutu Moulaba Longwa. C'est en 4. Yebsanga, qui était l'entraîneur? Vidini. Nanangwa Zaki entraîneur. Papa, président de la République, toi, na bano ba obeta makofi bien. Tout le monde ba ilunga, ba nani. Bon, na oya ba kope izali ake ozone muta est abete makofi ba yokan na bango bon. Nyonso wana zo fait partie kaka ya décor ya Congo. Mais to favoriser Congolais. Très beau message. Na boy comment naï. Na boy ko yebsanga comment entraîner. Hector Cooper. Hector na lingi comme wala. Merci beaucoup, nous allons évoluer pour vous libérer aussi. Toujours page culturelle. D'ailleurs, côté de ce Mingi Mambolobi, na kanisi mutumoko Chiko Sombele, ya sola. Chiko Sombele, yabi biso na biso ba Congolais bolingo za lagate. Oui. Eza na kata mboka, eza libanda ya mboka. Congolais za lagaya ko panzana. Oui. Ya lingi mingi ba étranger. En tout cas, Chiko Sombele on a raison. Prophète alobi même alobana yo, na pesi mbote siko zali et ça libiso bien. Ça libiso vraiment bien et puis bande ko to travers le monde. Page na côté musique tu appelles matanga. On va que le bouka boya. Telebo la ebi. Le bol a ebi mais alongwa kala. Alongwa kala. Bon ba sana academia après ko sala na ba yo sala academia na ba yo sala groupe na bango na animateur CNN et puis voilà donc c'est depuis le Canada. Mais réaction à Kofi Olomide ko sangana ba ancien ba ex musicien na ye ou ba ancien musicien na ye. Na Paris. Amuta malam norma bato kalana so bake esuaka mais Kofi quand même to félicité à Sali malgré maloba nyonso il est arrivé à se mettre ensemble avec ses enfants malgré fallait azala été erreur ya Sali ka fallait azala non il fallait erreur Kofi fallait bien peu fallait mais ba ye on dirait bango bazako sangana déjà avant yende ko rejoindre bango kasi fallait peu fallait azala normalement azamo na Kofi donc bango nyonso wana na yoki so ekomi Kofi ebembe ya hote boya ba star minene loko na lo ba innocent wa ba star boko ze 2000 so boza 24 40 000 bozo mais quand même Kofi leki bango na mbongo c'est pas aussi mon présent na bango lelo na leki na mbongo bango ba koma ba patron ba présente yango zo mona tata tikalika tata za na mayanzi longola papa mayanzi tiele pétrole alela ekufa ekosunga un jour pour représenter tala tata nanga. C'est l'onction du père qui bénit le fils. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc moi non aza bien na tata ta ko progresser. OK. On s'en comprend. Le bas tata zo provoquer yo. Mais je ne crois pas Bekiri monsieur longwa ezaki ko nani tepo na mboko yo ata na l'église ba doit zaka certifié tozaka ba rupture. Mais papa tikali papa a une empreinte moyo ko za lango ti lelo ko fi azopa na mbongo mais bino pe bosa ibo kese pourquoi bosa imo mais quand il faut de corner pe Kinshasa ekoya Kofi arotikate Kofi arotikate pour Kofi a patron akozo ebembe wana ekoya mais il faut alingana na mona ba cotisation ba patron ya monsieur Swan on comprend pour na servir des leçons à la longue tout ça la bongote. Faut boto ça tata to kei bima na respect. Quand tu sors avec respect, concurrence musicale a un problème ti. Pour tout ça la musique na mutale ça moi na aimé ma finga te ko dégriner patron te ko dégriner peut-être sika yo outité. Parce que sika yo outi et ande ya komi lelo pona maître wana ya primaire. Aza président république mais primaire wana le kana ba moko ya primaire. Cet homme là t'a donné un plus. Tout babenga on a Bible toko. Muto nyonso asalo bola mon avis.
koboa que ça a été yeso ayeb ça ba toujours prends ton lit va soka salisio miracle abi prends ton lit lit ezali etoko muto est supporté yo 38 ans ozo sa ba kaka zo supporté yo etoko o baluka azo zela yo kaka ko keneto tikango yeso atamwiso comme na makolo zo yeso kola etiela elinoka tiele quand même moi alcool tika mutu mususu aya kolalela ye ça dit les gens qui te font du bien nde yozabo to bunino bituma internet un jour na komiso gindeni na bani non il faut toujours reconnaître celui qui t'a fait du bien comme c'est makasi nde loko na yebi ba musicien nyonso ya Congo bo respecta ka ba chroniqueur ba to internet na ba journaliste nyonso il faut boto sarabang pour traiter bango bien. Il y a un moment où les journalistes sont belés, tant qu'on a maltraité, à côté de ça, on va traiter bien. Moi, les journalistes, ça sont traités. Et les musiciens, les politiciens, les pasteurs, tous ces gens-là, n'exploitons pas nos gens parce que bah bateau peut passer le bisoto comme un boy. Ce qui est qui a été bateau yo kangate. Mais tant que yo kinga, il faut na tout ça, il faut na soutenir yo, il faut na gérer. Na ba caméraman bureau dans l'ombre, na bateau nyos ba osa poto yebana. Il faut honorer bango baza betoko. Très bien. Il faut, c'est un message que je lance à tous les musiciens. Au commune de l'Omutu, pour bateau na basali komona. Mais bateau on besoin respecter bangote. Ata chemise à pamba. Ata merci à mon oncle Stemai, merci. Stemai vraiment le travail que tu as fait pendant que nous a quitté. Merci Stemai. C'est tout, ça fait du bien à quelqu'un. Merci Bokangi, merci. Mbongo Bokangi. Oh, nous voyons les musiciens tels, il va sortir l'album au PC combien? Attends, merci au PC. Il y a un biloko na lingi yango souté. Biloko na bina ma musique na komo bima mananga. Oh, l'embien on kasi. Tikanga ibo tikanga papa. Attends, merci. Ben attends l'homme de Dieu. L'homme de l'écran prophétique, merci. Vraiment na bitumboye côté na biso ata na mamboyo sali à part bawari peut-être. Mais ba musicien nyon so boaka ndemo. Boana binoka ndemo. Abo makasi bozaka net ba politicien opia muntu mbongo mo yebi ke lobi fo zongela ite ozui moi 100 000 pesa moninga ta moi 40 hein asala ta moi lisolo po zongela après ba 6 mois boko meloko la tête ndai ah United voilà tu évoluer merci tawana beli ça batu mitu donc merci na le mabe non on lobby très bien na le mabe et toko ba boaka ngote. Mais il fallait qu'on se jonte dans bango ndengene. Ah ça la peine ndengene na kaka pour comme fallait akoki ko sala makamona ndengene na été faut akende kaka. Allez la bandinga so moya koma kuna yate atinda ta moi 20 000 moi 10 000 fallait à millionnaire. Tina mbongo bandinga kuna basangisa lebo aya. So là tenter pour ko agenda ya clair mais un jour yo peut okufa. Mutu mo pe na famille a okufa bandinga ba oya matanga. Il doit partir. S'il ne peut pas partir, à foutre mbongo de façon que est-ce les bouts azakuna bayanaye allez là yao. Ça fait partie du jeu. Mais ça ensemble na basa casser la terre. Harmonie. Bon na yebi ki bayo na bangote. Mais à cause de la cotisation, atindi yango na muto azako représenter likomboana. Akobenga ta kapangala debi bato oyo bakubema bibeme na Canada bazui yango bafuti mbongo ebeme po yawa ba $10,000 mais justement asala ndenge na yemo akoki pe kofuta et ako fali a elote 10 000 pas fali elote akoti na 10 000 directement kuna pa kapangala ba longo le bembe longo ba na Canada yawo yemoko akosala ngo ipupa nde na yebi pupa ko sala ngo. OK mais ouais ba 1000 on a payé mo ekata ki pupa zo ta 10 000 tinda ba ebembe ya lela muninga wa ilo ngo ya ngwana nde on lembi na musique hein tena lembi na lembi ba ngamu na kota ba tu mubimaka ko luba o lobi mbongo yakati. Merci beaucoup. Nous sommes en train de chuter là moi merci avec moi mais merci comme Yaka. Merci. Nazwana no merci à mutute. Ndena te nandima merci te ke mutabengi nga opasa merci. 007 abenga tete merci. Non mais 0 est yo moni makamona cha 007. Ah yaza moi à part. 007 problème na ana mbongo ebelete. Mais quand tu là, vous partagez. Oui, ça c'est vrai. Eh papa, ta la jour wana ya minga par jour to zayo wana. To vandi to le quand même. To sepelaité. À indicitable. Hein quand même après OK, a sali moi masolo ya ba héros, to ke na biso. Mais il te considère. Merci beaucoup. Nous allons bien sûr prendre, mais il y a un message. Pasteur, collègue non pasteur, c'est un ancien pasteur de l'église Armée des Victoires. Il y a Papa Nabiso Coutinho Fernando. Oui. Abomi Mwasinaye.
Naboya. Zena c'est un gros message. Samedi soir. Azawa. Na Boutou. Azana commune à Kalamu. On doit faire dans Kalamu. Donc à poignarder madame naye na bana mi balé na belle sœur naye. Moi c'est na Koufaki après quelques heures na l'hôpital Kankokolo. Moi naye moi c'est Koufaki sur place à âge 27 ans ou 28 ans. Et puis moi Nemoko a grèvement blessé à un hôpital et puis sa belle sœur n'a été très critique dans l'hôpital et bakanga qui est dans la commune ya Kalamu. Un mot par rapport à Bino Pasteur, tu as évité beaucoup mindengeni. Togomba kuluna. Bomba kuluna. Parti monsieur comme kuluna, parti mususu et comme ba commerçant, parti mususu science occulte, parti mususu homosexuel, parti mususu ba comme normal, parti mususu ba pété. A pété n'est pas pour rien. Bon est sauté le mot. Parti mususu ba comme mankioniste. Stress à nini. Beaucoup de problèmes nini. Corona. Papa, corona est bomi biso misala ekufi. So Kande mati. Mais corona so amoli moté okufi. Ba passer ba couper. Ya yo kimel non ça va bien. Nani? Okimela troisième. Ngana na deuxième kit na ngai na internet bon ngana problème. Na nation na tout terrain. Oza ngano makambuti. Na zanga makamba osala te ba quand même non c'est méchant. Ce qu'il a fait là il doit mériter la punition. Il doit être puni par la loi. Ouais, et là il faut la loi. On peut pas, on demande pardon, mais les conséquences restent. Hein. Le pardon est accordé. Moi aussi je le pardonne. On ne sait pas de l'envoûtement ni les causes va passer. Et Bouma. Moutoumoko ça peut se coller. Passion. Et puis naïf selon. Zouo ils n'avaient pas passer. Mais bango batoli bosso balingi basse belé. Mais bango peut zouo moi ça ko bougeter. Yango le mon a ça autour les ginabi il faut bala moto à produit fini. Oh, ça déjà vu naïe. Asaï Makamunaï, au bala, bateau, à mon abassantouane, trop dangereux. Les pasteurs sont plus dangereux que les gars batamokil. Arrestation dans nyonso, ce sont des complicités des pasteurs. Non. Oui, oui, je peux te citer l'émission suivante. Dans le Tangelo, au moins dans Tangelo, la politique na tangité. Donc, ba pasteur, ba funinga, ba salinga, ba makambe belé, ba prisonniers sur la côté ya ba pasteur. Mariage était à Kandoketa. Hein? Mariage était à Kandoketa. À Kandoketa dimanche pourquoi? Ah, tu as une invitation. Ah, tu as une invitation donc Kenao. Le dimanche c'est ça? Bah tiens dimanche. Il y a les 6. Les 6 c'est à Mougon. Le 6 c'est dimanche. Ouais, okay, dimanche là pour on. Ah, tu as la couleur. Tu as la. Et nati qui enveloppe là. Aux invitation hein? Oui. Na prometteur qui enveloppe. Ah, ça là que civil. Oui, na monnaie civil n'enga pesi bise ma faute de petit nanga kokane la libala te. Bise aboyi. Ah. Ake musika. Petit nanga vanda lembe seke. Na yebi ke ola posa. Mais tika biloko na malembe. Na dita ke na félicitation quand même. Je serai là. Ah, c'est bien. Na oya. Comme yo ozala ngai fona. Na ozala. Wanto kozala. Tu as kana mutuna biso. Mutuna biso. To ozala nayo. Biso quand même to sepeli pour mariage na biso pe to bundiango. Na tala ki une émission moko sala nga mutema pasi. Ah bon? Na regretaki. Comment ko lingoloba ko linga nzambe te. Ah ouais lo wana. Ba sepeliti na yo. Ba kongole ba wa bongo. Yo wala expliquer. Ba kongole ba bongo. Awa na lobi na tiki ma musique ba fâché. Oh, il faut ça là. Babiko tikate. Et le tikate. Sikoyo papa na émission to sala ça fait 6 mois là. Yango mona boya ba émission monsieur parce que batuana baluka ba vie na ba momoso. J'ai dit ceci. Papa Kati na Alvin Kachama. Place il y a zéro travail ba yokanité à l'époque ba sala ko ba créer problème na nga ba Kati eloko. Je n'ai pas dit que j'aime pas Dieu. Au début na lobby boyi. Na début na lobby nzamba sali mutu moi sina mbali apesi bango éternité na jardin d'Éden. OK. Papa, aimer quelqu'un veut dire quoi? C'est supporter la personne, respecter la personne, c'est tout ça. Et puis nzamba lingi biso sans intérêt. A créer biso, a dessiner biso, a souffler to komi bato. A telier moi si. Yo mona Ève na jardin d'Éden na zaina mbana. Pour ça souci. Est-ce que Adam zaina mbana moi si mususu? Babi bolia biloko nyonso ka eloko wana bolia te fruit yo bolia te. Fruit ni. Ngana yebi. Fruit yango batia ngo. La Bible yo. Mais c'est pas c'est comment nango to pomme to nan baluka nzeto ko simba te ba fruit nango. Ngana yebi comment nango. On s'est recherché pasteur. Na ko sa recherche wapi? Na Bible. Ah, balobi c'est que caché c'est pour Dieu. C'est que révélé c'est pour nous. O lukatina comme na yo comme na comme na ba dimension mususu. OK. Donc
nayebi na nga nzete wana te mais yoka ndeko na ngai bato na bato bainterprété mais situzio yango ya nzete mama bolia nyonso bolingi balingi te bayaka wana voi moko eye satan ayebisi bango no so bolie bomona clair soki yolinga nzambe okoloba papa na biso ayebisa biso bolia nzete oyo te bosukisi tout le bonheur que vous avez là l'or et l'argent ya bino 4 fleuves basukolaka nango mais oyebi ke bale babimi na gloire est-ce balingi nzambe balingi ete balingi nzambe ete on n'aime pas Dieu nous. C'est dans ce sens-là. On ne l'aime pas parce que nous aimons Dieu par intérêt. Pour nous, on a voyagé. Oui, mais Dieu n'a pas d'intérêt pour nous. Dis-moi, est-ce que nous l'aimons? Nous ne l'aimons pas. Ah ouais. On a peur de l'amour. Le contexte n'a pas yangwana. D'accord. On fait contexte dans que Dieu nous aime sans intérêt. Mais nous, par contre, par rapport à Nzambe, biso to linga na intérêt katoko bota netinga delilis ko banga liwa po na lingaka makap na liwate tant na mona liwa na keleli felo na bangi na croire bon na ça sincère ou na sincérité mais dire que j'aime pas Dieu ça c'est là couper ça méchamment ben c'est l'internet mais tout na c'est likolo ya on a vendu mais comme il posé une question ya on a expliqué ba tu vas comprendre que nous n'aimons pas Dieu parce que notre intérêt existe c'est le ciel ou c'est le mariage ou c'est le voyage ou parce que tu as peur de quelque chose mais jamais mutuka boye abando liganzambe oh papa to longola liwa li fait le zate nana aucune église te nana aucune église obi bato ki sasa na bato poto baba la sa balingi nzambe balongoli liwa balongoli ambia balongoli liwa balongoli lifelo nana ngondo sambe balongoli nzala nga motali boso na okota bar au bandeli sus na bandeli ko parce que c'est cette vie là que nous avons raté au jardin d'Éden qui fait que nous puissions rentrer vers Dieu. Il met devant nous la vie et la mort choisie. Tu choisis la vie, mais c'est l'intérêt, parce que c'est pour entrer au ciel. Donc en fait, je n'ai pas voulu dire que nous n'aimons pas Dieu, mais j'ai voulu seulement extrapoler prophétiquement pour dire que Bisoto Lingé Zambété. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes à la fin de cette émission. Non, quand on a très bien. Chico Sombele, je t'ai cité au début, grand frère. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Merci également à Manu Sakombi, 20 ans de métier. Sans oublier José Moulumba, le Bogart de Birmingham. Il y a Beni Pena Moulumba, Barcelone, Manaheven. Je n'oublierai pas de penser à mon ami et frère, bien sûr, le président Spero Soleil, Magisel Matota, Alain Dinamolo, mon surprise agréable, le Bogart Tinapoche. Grand merci également. Le Bogart. Apôtre Gogoba, Namutra, Gogoba, tu l'as bon. Tous avons quand même mais bango baza tu biso ya kati l'imbattable et des fois tu dans bambo tennis kazali désolé London City merci aussi désolé monter malam ailinga 3 colis 3 fois du coup sans la faute désolé mutumalamu na moi c'est Dalida Zola maman Dalida ouais bambo na bango belé et puis il y a José Moulumba natanga ki déjà il y a Willy Moucheni fondation de Kazawa fungama à Dijon Mazoya kana mais ya kadoze la haute Willy Moucheni Azoya fondation na yi code 243 donc Azoya na mboka ya Willy Moucheni bientôt à Kinshasa et puis na robosa na pété bande kutu balinga biso ne chapine du plein de grâce o atinera veste là Chico Sombele ya mutumalamu na ozela Ezoya mi balemba la moko merci ma vie de c'est plaque nango tinda na ba parfum Galiano wana parfum wana loko na yoki wana tindela ngai Chico Sombele toujours Chico Sombele voilà bande ko to ba ngaka biso boze belé na boza na pété Blaise Lomingo Crédit Lyonnais et puis Jackie Lomingo Blaise Lomingo Fashion, Jacques Lomingo Crédit Lyonnais, Bande Kotou, merci beaucoup pour notre confiance Nabino. Nous avons été l'international congolais, Chancel Mbemba. Demi-dieu. Et puis voilà, tout c'était parce que yo na mutuno a caméra oyo bozo yelanga makambo kimbango. Mais ngato beta masolango te. Te photo beta. Parce que na minute oyo lokola mfumu kimbango azolobaka ngana kende bona mais sango na yo na mais nandimi ati invitation pour na délivrer dingera wana et dingo ça zongi ki délivrer wana tozonga naye ngana yo oui parce qu'il faut tout ça likambo donc bato azo interpréter nga mabe mfumu kimbango abengenga
ngana ndimi siko botinda invitation Papa Simon Kimbangu atinda nga invitation officielle Jeep ya bien ya sikeya ngai siko na okende na yo mais na lingaki edingo azala wana pona délivrer ye moi biloko ça c'est délivrance kuna est-ce ba mona lobité baloba na ndimati oui na ndimi mais délivrance edingo kokota ngo sauter te na okende pona makambo na yo suki fona kata ba malembe te ba changer comme maele comme te apese kombo nini nga na pesa ke frère Ezekias te kuna pesa mais kuna mais au moins te balaninga nga na pesa ke Ezekias abo kuna na pesa kombo ni frère hein Josué bon Josué ne Ezekias ke lo moko mais sikoyo nga na lingi yepe fo azonga ngai bati na invitation na okende mais dingwe fo ya bozala na ye to ye voiture na ye nga oyanga bino mbale voiture moko nga na voiture moko siko to kende nakuta na mfumu a expliquer nga d'accord na sani melo ni alingi de bana Kimbangu bana papa eskaka bana pour la première fois pasteur arrivé à Ndimi akutana na ye na zena bo sereno pasteur bien tina message bana nakutana na ye le chef spirituel ya Simon Kimbangu diaka na Ndimi botindela invitation Jeep ya bien dans ma condition ya bien nakine bango baza bato lix kono ko banga te non la oh mais na Ndimi sikoyo na Ndimi merci beaucoup invitation officielle ya donc ata ye lobi okei nake mais na okei na yo et puis edingo aya na ndenge na ye mbeto kuta akuna bon nzela moko tete te mais yo zo délivrer mutu zana na ipembeni non pour nini chef spirituel a omona biloko na lobika na misu na ye donc à sur place wana sur place eoinda mais ko kena okende na kende mobile akendaka et donc na ndimi invitation d'accord soki ye officiellement na bengio yaka tokende d'accord. Donc, moi je suis prêt pour battre balobi trop balobi battre enkamba baoluka bon ngai nkamba mobimba kuna sango na yo mona ondima nakende d'accord kuna zana comme ça message kuna kuta na mwembe gauche aza kuna buyo ba gauche akekuna tere bébé to sisi na biso na pesa mbote na tete ndai merci na acte sali tete ndai maboko bank acte sali lelo na leli zonga pardon zonga to lelo amboke komi malili zonga na pesa Théophile Mulumba yemoa oui bien Théophile Mulumba tipo na o fali nzembo ekatate amor abo ki premier lias nzembo ya fali za 1 minute 3 nzembo ke na 15 minutes amor arka lia Cécile na mona ngo Théophile Mulumba na mona et dans la concert na mona live des fois. Donc, Washington, grand pays, na ministre, na PCP Moté. Ma banque est diminuée, papa. Il faut pas revoir le bureau. Ah. Oui. Monsieur effacé. Effacé. Donc, na PCP Moté, na Olivier Bélis, Gauthier Mascotte. Djonga, restaurant, il faut nga misika Djonga. Et puis Djonga D. Ils ont dit ba concert ils ont na mikolo zoya na ba fin du mois mais en attendant que le lia kuna taba que tu loi na PSP Mbote na Dame de France Diezola na zongeli pour tout malam ana union européen merci pour na colline yo et komi sogo yo ki kombo et komi ko sauter revoir le dossier. Donc, il y a Arthur Nzemene et Frère Tamod depuis Atinenga, maman na chaussure. Frère Tamod. En tout cas, merci na ba parfait belé. Na pesi mote na tête ndai, na maman Rachel Futa, nzamba pa molabino. Et Konde Aliloba toujours, na pesi mbote, maman Nadine Kila Fondation. Prophète Israël Konde Nabi Kibitumba makasi botika prophète Konde oh Konde akwena mwasi oh Konde ba mysticisme yango Congo tukubando boma ba prophète nyonso muninga na campagne wa bobandi bo audio ebimio obimina mwasi obimina mwana osaibo prophète si c'est qu'on te dit tu n'es pas continue à faire ton travail mais s'il y a quelque chose Miki sana c'est en colonna yo akotika yo te moi je te soutiens na bandeko nyonso bana poto moko pe botika ko boma ba pasteur il y a des erreurs net berero mutake ko boma mutu ça mais berero mususu eza bilo musu la prévenant nous te il faut to boma ba prophète te c'est pas bon mais na pesi mota na mutalombi na Château Rouge merci otininga so ba 20 atininga so mutalombi
tu pas des autres. Il y a 20. Au Baxi, il y a 20. Il y a 20. Bon, on a melate. Galo azoka na melana ngai. Mais na habité son en Kamba 20 ans. Kamba, t'es qu'on a fait ça. T'es en tout cas papa de Fatih l'a fait. T'es on a fait là. On est zaté. Même mananga, qu'on a zaté Jika Kanama. T'es pardon na koka jité. Bon ce qu'on a liandé. Mais pasteur. Na lobby hein. Mais il ba on peut pas tout ça. On a alcool le côté raté. Bon ngai docteur abina melara. T'es là c'est aussi ces jours na yo zongo melara. T'es ou bien na bimi na Kamba na zongi kuma parti mo. Côté wana nyo c'est raté. Ah. Kuna mai na ji. Moi c'est na bombi on la carte. C'est la bombi na sac. Ba fouiller. Ba fouiller ça na mukona. Ba fouiller ko? Te. Pedina cameraman ba fouiller yo. Ba fouiller. Ba fouiller. Hein? Na ko ça wana carte na. Ko ça fait na carte. Ouais. Nankamba. Oui. Ba be ko takate. Monsieur ko ngana mopaya. Mde président kena na ba tsaye président bilokote. Ngana invité na bango spécial. Ba yo kelanga. Masanga ndete papa. Mélange. Jini. Jini za kwa. Nyoso ulinga carton. Te. Na yebi solution na oso. Na bomba kana na. Blaise Manzambi na pesi mbote Kasarema. Na pesi mbote na Winnie Barouti. Moi na maman Jetrit, merci to Zelayo. Na pesi mbote na Fondation Colette Zinga, na Papi Salsero, Jolie Maëla. Bon, Guy Amisi. Na opeza pe mbote et pas ya mutu na yo nani. Te na la Lexi yango. Na Lexi kaka, la Lexi. Et puis na Bladi Alende, merci na Cynthia. Juju, Gaga, Kiakani, Jevinci, Robert Bikakala. Mbote na Marie Kenge Mopatibi et puis Passi Moloko, honorable Nelly Bolenge na bana nyonso, bazo linga fali ya na fête na bango. Ah. Ba mbongo bele. Mais fali oya pona mbongo te. Ba balinga fali ya bona obenga fali pona expliquer famille ona ba bolenge. Bana posa na yo bande kona bisoti. Bande kona biso bangala. Moi, pour ça, une minute, ici, après au Lekina. Donc, je crois que merci beaucoup. Ça ira bien. Ça ira bien, vraiment. L'émission, ça ira bien pour tout aborder. Sujet, moi, merci vraiment. Bateau, Balandi, Bisso, Nzamba, Pamolabino, tout ça. Et puis, Naleli. Famille Moulouza. Nani? Famille Moulouza. Moulouza. Papi. Nayoka, comme Moulouza, Papi, Nani? On continue. Jolie Moulouza. Jolie. Et puis Françoise Moulouza. Françoise Moulouza. En tout cas, famille Moulouza, na Leli. Nzaba pa Molabino. Et puis, Bokansa Bisokaka. Naba prière. Nana Moussuni. Nana Moussuni. Merci beaucoup, Bande Konos Walengi, à travers le monde. Nous sommes à la fin. C'était avec l'homme de Dieu, le prophète des nations. L'homme de Kebanji, l'homme na Nzondo, l'homme na Mbio. Donc voilà, il est là, il est toujours frais. Toujours frais. Merci. Voilà, nous sommes à la fin. Merci à l'équipe technique, Maïle Sadiki, Ozengalina, Chaton Kolo. Merci pour le travail. Je vous retrouve prochainement avec un plaisir. Au revoir. Cabinet HD Conseil. Soki ozali na eloko esengeli obongisa ekoma joli kitoko pe ezwa valeur to pe ozali na terrain ya kotonga eloko oyo lingi na ville province ya Kinshasa to na République démocratique du Congo oyebi te place nini okobanda pe place nini okosukisa. Cabinet HD Conseil oyo eye pona kopesa yo solution pe kimia na ba problème tout oyo ozanango. Cabinet HD Conseil yango nde ezali ko garantir respect ya contrat na professionnalisme pena suivi ya mosala oyo esengeli na ndenge ya defote. Ozotuna nga soki bazali wapi? Adresse ezakaka se moko awa na Paris na mboka ya France na adresse oyo 33 rue Colonel Pierre Avia 750 15e arrondissement. Tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo +33 6 62 81 65 49. Cabinet HD Conseil ezali wana pona misala na yo pe pona kobungisa nyonso oya yo ezalaki ya kubeba. Oyoki omoni ondimi yango yo c'est naturel. Garde bandi na yo toujours. Changement de fréquence.
ambiance, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone namira ya nani chez Djonga de. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'avons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djonga. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai.